Nde yango monique naebi église catholique peut-être que les kabandimi mususu oyo bazake akende église azongi akende église azana ba relation na basango mais avandi na bango te yango monique ngana kolibongo voilà bofandi na ye ba mystique wana ndesi ba mystique ndesiko yana mutukuta to moni na musika abia bato epenza hata mutaza fatigué boye na upema Freddy, moi na ngaza mono muke soki akola quand même na ngana pese pouvoir aba na ko idenga ke mutayibo je suis fatigué à sali musalo mais tu es encore enfant basango na bango baza limité na ba service ba numéro yanga siko azokende au-delà na nini ba ningane basango bakoza baza na problème ya kokite ba yende ko consulter monseigneur akokite monseigneur akokite ba benga ye puisque ça domaine na ye et je sais qu'un jour tu es à Christ Autika parce que assez longue déjà sango d'accord maman mokondoki avec en face na paroisse tangaye asali maman tangaye asali farata yandoki sikoyo grand ya tala ya mana moto na chaleur on va denga farate nzoka sango sanga telemelie penza utalai amone le conseil voilà telemelie penza donc ndenge pe sanga bimi na yebi pete katanga silisi alingata telemon ni abi lokota yango kende na yango tie pa na yo moko abi Freddy papa yakawa mama zani ndenge babotali. Europe, Afrique, Amérique. En ce moment, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les sémences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3, 4. Sur ce, le ministère de premier-né inscrit dans le ciel pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Il sort. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précision, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimés, sachez-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Le sang de Jésus te lave. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur cette chaîne. La Nouvelle Tendance Télévision, c'est une chaîne, comme je dis toujours, une chaîne qui a fait de nous de bons serviteurs, de belles servantes de l'Éternel. Une chaîne qui a trouvé cette tendance. On a beau chercher, on a trouvé Eureka. La Nouvelle Tendance est là pour vous. Plus de 168 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur cette chaîne. C'est pour la première fois que vous avez l'occasion de nous suivre sur cette chaîne. Juste lorsque vous cliquez en haut, s'abonner, appuyez ou cliquez. Évidemment, il y aura une cloche qui va sortir. Je vais être la première à recevoir des notifications à chaque fois qu'il y aura une émission en ligne. Appuyez sur la cloche pour ne rater aucune de nos émissions. Merci à vous. Merci à Gédéon Maestro derrière la caméra, le mystérieux. Merci comme ça à Jordan Panzou, le professeur, merci à toi, Dupro. Merci aussi à Alain Délé, le coach Délé Abalin. Merci à vous. Merci aussi à tous mes partenaires. Je salue Shop La Montagne, Miss Lo Boutique, Calo Boutique Pomba Swag, les Snipers Mokobe, la Billard Deluxe. Merci à vous. Merci comme ça, Daniela Mokoko, ainsi que la Fondation Monsed, Mon cœur pour les enfants ou des personnes démunies. Merci à Jessica Longonia avec la Fondation Action Rap.
Merci à vous depuis Canada. Merci à vous tous. Vous nous suivez partout dans le monde. Vous voulez faire passer vos articles sur cette chaîne. Le numéro est affiché. Plus de 143 963 58 56. Vous ne serez jamais déçus. Merci aussi à cet orphelinat, La Miséricorde, partenaire officiel aussi de cette émission, la réponse à nos questions. La Miséricorde est là. Vous voulez soutenir aussi les orphelins. Vous voulez aider des personnes démunies. Contactez l'orphelinat La Miséricorde de notre frère Adoula, le prophète Adoula. Merci à vous aussi. Voilà, aujourd'hui je suis là, l'un des hommes de Dieu que nous craignons tous, qui craint aussi l'Éternel. Le frère, l'évangéliste, les prophètes, les pasteurs, mais lui, il n'est pas évêque. Papa, je suis le Kambakounzi. Lui, c'est mon père. C'est mon père spirituel, c'est mon père, c'est tout pour moi, comme je l'ai dit toujours. Il est toujours là, il me soutient de loin, de près, de tout. Sur le plan physique, moral, spirituellement et financièrement surtout. Place Wana, faut bêter là, mais là, il est là avec nous sur ces plateaux. Papa, je suis le Kamba. Alors, on va continuer sur ce témoignage. Vous le connaissez tous très bien. Il n'est pas une personne inconnue dans le monde Internet, dans le monde des médias. Papa Je suis est avec nous. On va parler de son témoignage. Précédemment, on a eu à parler de sa naissance. Dans le témoignage, il y a Botama, famille Oyazaki, famille, il y a chef coutumier, chef de groupement. Donc, il y a papa Bazaki, il même, il y a chef coutumier. Mais ni ne va pas les Kanaka de sa famille, Bomonaki, Toyokaki, il y a mon papa Ninga Nekoloba. Dans le témoignage, il y a mystique, il y a les Kanaka de Libota, bateau Bakoufa, mais Bobi Marabobo, mon bango réel. Et les lots, aussi, continuent. Ndambu ya fina esko tanga yako koma na sango pe to promettre bino prochainement burumo na sango yemoko oya sala cours ya démonologie na exorcisme. Na exorcisme. Donc yé musala na ezaki nde kobimisa ki bondoki kokanga bandoki na exorcisme. Donc to rozoye moko pe le banabiso ngo. Alors lelo papa a démontré biso zo lo banabiso. Qu'est-ce qui s'est passé tant avec na sango là? Il a toute une éducation ya ba sango, il a une éducation ya ba B et yemoka ebisa biso na kati ya témoignage kala pe le bango lelo a reconfirmer biso que côté ofanda mieux ofanda na ba sango que ofanda na ba pasteur na biso ba église to bengi réveil boy. Alors lelo to beta lisolo na muke na papa je suis le Kamba. Papa na pese mbote. Ah mbote frère Brad. Bonne santé. Santé morale, physique, spirituelle. Très bien. Amen, amen. Et puis Alain de la Kamo de papa je suis dans un père spirituel, il y a pasteur Freddy Tsokimo Nzambe, il y a pasteur prophète Enoch Shawang. Donc là je suis attend il y a solo donc c'est que papa n'est pas n'importe qui. C'est papa Bali pe ali le barokala. Bon, Nabandi Kala, il est vrai, Nabandi Kala, puisque Nazalé mineur, Nazala qui 17 ans. Ah oui, na quitté pas ça, on a 16 ans et demi, na eu que ça 17 ans de ah ouais. OK. Et na kaka na 17 ans de na commis na oui, na réveil. Na réveil. Ah ouais. Voilà. Surtout tu 17 ans. Non, na quitté na 16 ans, oui, 16 ans. De na yawa et na 17 ans. On a 17 ans de 17 ans. Talaka moi na nyoso tout. Et ngana bandi côté ya non oui na bandi ko sala nzambe pardon na bandi ko sala nzambe na yambino yesute na zupe no batemite mo bani la osala voilà donc na zala ezala ki bongo amen na histoire ezali parce que pasteur na bango bali bazali OK voilà tango na bon parce que on a parenthèse na fongoli parenthèse puisque parenthèse yé muta fongoli singa voilà voilà parenthèse voilà rabuke na uti couvent na komia wa babano benga bakanza tango na komia wa famille na batu na quartier tout babenga bakanza pour nini soki na lati tricot il faut na kangana sina suka Lacoste tiao na lati chemise tiao na ba bubu yoni pe na zena croix na ngai croix penzo basango balata ko ya libaya noir na chaîne nango na croix na ngai donc na vraiment que sérieux so monika boy mono asango mona sango mono a sérieux donc c'était ça attitude nous ya kana moti na kini oui parce que j'ai été éduqué comme ça je suis élevé comme ça talaka banda bo mona 3e primaire OK pendant 3e primaire les hommes mona muke nyonso ani kota na vanda kana basango kolia kolala kolam na couvent je pense yo
okutanaki na ye. Si. Voilà, parce que akutanaki na ye. Alobi nanga ayebisa nga ntango yo mati. Ok koluka eloko moko na papa sango. Quand na elaki montre. Ba montre na ye voilà. Deux montres pesa ki wana ba valeur. Oui. Na mwa nini oyo to bombi wala mususu. Oui. Ayebisi nga soki Freddy. Abengo Freddy. Ayi soki Freddy. Akokisaki 18 epa nanga. Nakomisaki esango. Oui. Bazaki na nominaire tout na ndeko lakisa ye. Makamususu na bombi wa lobela kala linga ye moko to na toutes ma questions. Alors oui, ayisenga pena soki okokisaka 18 ans pembe na ye. Mais en tout cas linga ti côté ozonga. Okoma rêver. Et puis na lobaka yango bana ko lobango ki mwana nanga ozana mwana muki. Soki okomi 6e des humanités, na opeso pouvoir obando sunga ngai. Et puis OK, quand bisi on a tangi on a sali yo na utindo kuna donc ati na Londres na tanga après na Rome na sali pe o parce que ya sala muta baptisé Peneza Jean-Paul II oui na démonologie oui alors yango o monique na kolibongo même honnêteté même droiture même cause la sévère toni eza éducation na je na muyibité puis na za sincère so na biso likambo vérifier penza au monde qui likambo eza bongo ce qui peut non voilà so na bité donc voilà donc na kolibongo alors tout ça masiko voilà na kangino parenthèse na sisiko voilà nde tango na belaki pour na bandi pe sport bana mona muke oui karaté mutabitumba yango tango tunaka boyebi ete elle a brutal naza kimia somoni momi mwana malamu mais c'est comme na bagarre mwana mabe mwana asabi voilà c'est ça donc tango ba côté yanga ngana kendeki na rêve pona na bika tango pasteur Beni Binge abondel pona ngana biki allez sili bon na siko na sukola dimanche pona que Saint Adrien pour ba monique na yaki mardi et puis ntango na biki esili na ye lisusu te jeudi na yete siko dimanche pasteur Olanda ngai na ndako ba to azana douche sukola douche za ba ki se douche a côté ngati na douche oh papa na sukola bi sukola pona bi ke yo za maître o koya ko sauter tant sur la fenêtre au kimana na bon ça va fanda kasi wana tellement kasi ale na sukola na miso na esili na bimi na douche na kota na chambre hala ninga iso na chambre voilà c'est pourquoi atako basalanga mabe mais na monaka à cause na bango à cause na bango nde na komi nga nazali amen voilà nde sikoyo yesala na lati pesili asimika na liboko abitoke nga siko na suki ya Bobby Brown o mo suki ya redia misaka na look na ngona na olinga na époque zala ya musu tente nde na mo tente après na bité allez na longoli na komi Bobby Brown na nzela awa na bakiki na kati onoka tellement kiki na bakiki puisque na loba na komi awa tant on a ça jijichu et ça l'ineti il avait et comme si voilà on est dans comme un environnement OK ba yanké ba ça ni tout et tout c'est là tout ba oui bika Kinshasa nous tu commences encore à découvrir du nouveau mais na mais maman qui na lo yenge wana d'accord mais c'est comme masanga na bono ko masanga te ni makaya pour banana zaina kuva sanga bando lingate d'accord na bano mela na fraude mais siko tango azinga ngana suki na ngana nani tu na lati jean look à la folie donc na kati maboko na kati awa na nini ba poche na fungoli ba poche siko na kati ba poche ni siko na catch na nini bon na zali mas na zali boité siko et là kangi siko akango ko interpréter pasta pasta non on a ça makambo tabi non ko banga tena prier pour na ba look ni doit siko na ba vieux penza siko botika kasi oité na otikote ça dit okima na okima te mais ya siminga ka aubanga na kina kima to komi fukami abondeli pona nga isili Jean micro allez donc na interpréter tout le monde est acclamé ko le quand même na bateau ba bongwana ba interpréter ka liboso ya solo voilà na bandi bongo omoni sikoyo pasteur Berger Moulamba on a zo salué pe lisusu ye mutaye ko pesa ngai affermissement
que bah ça la beauté, je me souviens na ba question moko ayopé. Donc tozalaki on a tout aux appuis on a su baptême en 1995. Oui na mayanjili. Bango ibale ba photo ezali na ko préparer ngo prochaine émission. Voilà. Ndenge ba baptisaki ngai pasteur Berger Moulamba na pasteur Béni. Alors ma question tant on peut ça fermissement quoi. Na ma question nga tomboli musapi. Oui. Na télé mi na bi pasta. Donc au mona na bi pasta tala kaka na bi pasta tala kaka. Nengi na poser question. Bi pasta tala batunyo se bazaka no baseki wa borieni. Borieni. Donc bandi moko siko tamba singa borieni tamba borieni. Yo va passer frère je vais donc concilicateur maître concilicateur omoni kiyankende koloba façon na koloba eza kiyanke siko oyo eza église ça va bon ça va nakangi parenthèse c'est comme ça que d'ailleurs ça baptême na sima na yo za ba faire bon nazaki esprit mabe nata toujours c'est kana ilungia kimia mais guys ata uzamona muke ata uzamona mwasi ata uzamona mobali na ubeta na ngai po eza loko ezala ke na kipakate soki yeka ka yembo voilà na ko indisa na ngai mais ya ko sanga webi ete bagarre defone yango na eza bagarre ata botenga ko bunda te oyoki oboka ndino pesa mukongo okabe ayindisi mono azandenge nini bon voilà parenthèse toyeba est-ce que ça peut molimo la takayo te zakani OK sikoyo vinga nanga na kuva voilà OK sikoyo na kuva sanga zwinga aye nanga na kuva OK alors na classe IP ka basango alors tangi pe na classe basango oui kasi na tanga kaka na école na bango oui école catholique confession catholique voilà puisque na kati ya mission na bon mission ou couvent ba école pe zalaka exemple net seraf ezana seraf couvent pe zali wana école pe zali c'est ça OK ça nde bongo donc navandaka na cité te bien que basango bazalaki pe na ndako na bango na cité que soki bayambi bapaya na bango to nini to ndeko to mama to membre ya famille to nini OK vanda na cité mais nga navandaka nde na couvent et pas naïe sango naïe bien que tola lambe to moko te mais il arrive des fois pe tola naïe pas moi na muké donc c'est mon père adoptif d'accord voilà alors ne tola le tozola muka na OK classe mo ba défaut na nga on a lobi OK je na kekuna bagarre mona mususu abundi ba olongola école ba sango za strict ba olongola te po ba banga sango d'accord ko sango za mu kontiku na za ko curé oui curé yebisika sazo kende na débit abanaki vicaire d'accord yo ozoti na kaka na loba loba buke papa ti bayaki kozwa décision ya azala curé ti yaki okoma curé doyen OK de partout kende faut partout bisika okende vicaire azate il faut vicaire akima c'est un mystérieux oui de anote que la yemo na paroisse na paroisse voilà vicaire oyo ayaka pona bafana na yezaleka moko abe Félicien Nkombe nazotanga parce que bato na lo babayebi oui paix à son âme akufa puisque akendeki pe musala soda akendeki kozwa ba formation et tout yena abe Léopold Mwango Ibeso nde bazongaki bon yende ba dindaka na mai ba olu mbandaka baki basango sona orbo ba dindi ndi akufaki bon fana été donc il y a zaki mystérieux muto kozana ya siko oya zalaki kire yaye comme vicaire ngai pe nazana ye papa mais bazwanaki bango mibale baumelaki te bazwani OK bon mpo na nga oyo azalaki na faute ezalaki kire OK ezali mpenza ye te kire sikoyo eza lokola jalousie puisque sango na nga azali na succès omoni mwana poto ya vivre mingi nde na poto oui bon mwana nyonso kuna atangi kuna ti asilisi nde aya koya d'accord sikoyo ntango sikoyo aye aza na succès kolata donc ça lata makasi yango copia ebe voilà et puis
donc aza pe motema malamu koleka basango mosusu ke kosunga kokaba epa na ye na biso keno ya ko se depuis akabi. Oh oui, c'est ça nature. Ne yo pozwa. Et voilà. Donc nga pe nazwaka bongo. Donc na cause nga na tikali pamba na kabina ngai. Donc c'est ça sa vie. OK. Ce kaza na paroisse oyo ba longoli batinde paroisse mosusu bato kolela. Ah. Kolela penza kolela. Que Moïse na biso akeye. Kolela penza ba sa matanga. Bon. Et puis autre chose nini o ba don on nzamba pesa ezali koyemba. Ah nde koyemba. Hein? Soki kilt. Bon, yokanga kilt pour na messana kilt messe. Qui a célébré messe. Ouf. Plein à craquer ti bato libanda. C'est pas bi kaka nana côté ya. Oh abe Bolin. Hein? Donc mais sonné cause la terrible. Mouvementé puisque nzambo la kisema kamba bato. Azo prier pour na bato. Soki atelemi kaka ayemba mambo likolo bandeko. Hein? Oka voix ezobima une voix vraiment angélique. Bah tout ce qu'on CP. Ce qu'on bazo CP la façon là qu'on célébrer mais c'est vraiment terrible, aimé par tout le monde. OK, il y a un score qui est bon, si ko yo bongo. Abana ko zo ba don ezota Rome ezota nini tout ba don. Peut-être ba fille hein. Naza na fille yango kuna po maman moka tindela kingai bilamba na kabila ba orphelin na ba tout ba fille surtout na ezota poto na ba bilamba hein na ba sandal biloko tout. Et comme abwe abengi ba pauvre ba nini tout akabeli bango. Wow. Et voilà. C'est comme ça qu'il faisait. Sikoyo. Et puis basi vazo kufa na nengo sakanate. Et omoni voilà. Alors ndé yangwana après ko kufa e. Baye ko ya zoboya. Ah. Ah papa. Voilà. Voilà te tiki pas ça papa. Mais voilà. Mais azaka papa. Ah voilà. Voilà to tuna yimoko. Ah. Sikoyo. Ndé jalousie ne continue qui numéro 1. Voilà. Moi si oyo yesa muso abande ko déranger. Moi ça na zoboya. Mais alingi ni kaka. Alingi sikoyo. Abe pole. Ah ndé sali sikoyo. Guerre ekoti. Guerre tina couvent. Siko bayo kanate. Toliaka na réfectoire. Et sika moko que papa Samuel oyo azalaki cuisiner. Soki asisi atie a sonné. OK. Hein? On a sonné, vous voyez que non déjà repas et ça prêt. Netoyer to sambeli allez to bandi kolia. Mais comme guerre wana et comme nini sango baol de meme biloko na kuna nanda kuna. Oh. Ye ba meme biloko na ngamoko sikono le ndingi nanga kawana. Yo mona réfectoire. Ngamoko. Guerre fort. Moi ba kutana na zate puisque ko éclater. Wow. Mais il est arrivé ba katani kaka ye wana muta obanda. Yo nakolakisa yo nana mboma kambilo kona ngai ngabo koko zilo komona ni discussion ngako mona muke. Oui badi. Non pexate ngalo aba so babunde ngalo ko kandi ko pexate. Po na tongo moi bato bazali ba travailleurs bazali bani tutu. Mais na butu ko na butu bato bakei ba cuisiner bani tutu bakei. À part sentinelle azakuna na porte. Musika. Musiko yo. Ah ce qui est indien. Non mais nana ata o gangi na. Ato beleli. Voilà c'est ça. Naga nzambe sunga awe indate ah yo c'est bon zela merci non l'action allez pas akati gaz OK merci oyaki bakela journal leki allez les jours suivants to comme soir ngana bon ngana o sa o lo peni oyo soka benga na ke azapa oyo sa benga ngana nanga mwana yeba no pe kisote te o pe kisote non c'était bon en dehors ya makamnaye. Vraiment, c'était un homme bon. Ah, d'accord. Je répète encore, c'était un homme bon. OK. Parce que, comme on a dit, on vérifier, on voit que non, c'était un homme bon. Très bien. Ah, voilà. Il y a plein de gens qui ont et je sais qu'un jour, on était à Christ. Parce que, à Longwe, déjà, sango. Ah, d'accord. Alors Nabutu, voilà. Nabutu, voilà. Sanga zana ikuna na chambre. Oyo pe azape côté na ye. Et voilà. Sikoyo, moi, guerre, c'est là qui n'est tient et qui t'a moqué. Papa Samuel peut attirer biloko kaka parce que, mais, yekuna, azaka écouter, mais oyo, kire, nde batie. Kira yolia, voilà. Réfère-toi. Siko, mais, tango, basali signe que repas est prêt, ok, ça va. Nga zana payote, na ozela, ponga na ko ne tenga moko na kena vani na ozela bango te. Il faut ce qui na monique oya ye, mais na vi que père
ya te ya ba pesa kuna na ebisio ye kuna nda kuna tanga zobima na salon amoni sango na salon na bon akipete a doublé kobima bimi akutani na ye yo tiki mutu na salon kobima zobima okutani na ye pour expliquer déjà ba fleur ba pelouse ba fleur ba kutani ya ko se diriger vers nini yesu kazoya ba croiser tant balekani atali ye akipete aye afungola ka porte ya réfectoire boye butu akuti sango siko na kati ya réfectoire pardon na réfectoire ko fungola tala boye ye agagati na kufie blu bango amoni 3 fois. 3 fois. Mais alors que yazaki kuna pas na ye. Mamoni na salon na ye awa. Amoni na nzela. Yazaki kuna na chambre. Akuti na salon na ye. Akuti na nzela. Bakuta na nzela. Abeti ne tikara tali abi. Est-ce que mutu azande ngini? Aya fungo la porte bo. Akuti na salon. Agaki bango. Ngesko kona oseka. Ngalo mona ngelo muti. Donc banda wana kimi alala ka pe wana te puisque ezali ndako mibale na cité ya bango monsieur ezali côté ba camp ya ba soda côté en face na camp ya ba soda monsieur soupe ezalaki ka na cité akimi akela la kuna o mende akela la kuna lobi ba ye ko jolé valise nale coin azongi na direction générale albaluke pa wasumsukuna balukele mususu point moi ezate sikoyo omoni siko ndenge ba raconta no wana aza démon aza diable en personne na na okufa non voilà ndesko atikala wana nde atikali wana ye moko voilà siko na nazo assumer rôle ya vicaire nga ya omoni naza bien formé ya ko gérer ezala entreprise ezala to activité toni tout biloko toni naibi ko gérer omoni na joana même bafungola epa na ngai garage cuisine magasin ba nyoso tout na maboko na ngai pharmacie donc biloko na surtout na maboko na ngai na église catholique parce que nani vicaire né aza gérant ya nini voilà donc qui aura responsable nyoso et voilà parce que yo mutu batikeli clé mais automatiquement siko tala a coachinga il faut oui pe no salango correctement sans faille yango nde sikoyo to continuer bongo alors na misala oyo ye azoko sala ya c'est-à-dire ya ko délivrer bato ko guérir et tout azana bréviaire bréviaire eza ya bilenge ya mwinda ezali wana parce que nga nazalaki elenge ya mwinda nazalaki pe nani choriste nazalaki pe lisusu servant to pe acolyte nazali pe sacristien non na sacristie oui parce que mokambi ya paroisse assistant paroissial ye bon bien kaza directeur il y a école primaire voilà monsieur Bachumbo on habite tina siko papa Bachumbo voilà il est assistant paroissial donc ce qui 5 heures juste et bêtis il faut assonner ngonga akoma wana donc avant 5 heures il faut comment akomi wana assonner et puis à prêter déjà sensible ou soutani au sangwa kolata ba hostie oui bi hostie communion voilà hostie à prêter yango 20 à prêter à bongisi biloko tout ainsi de suite tout allez wana merci bani tant mais c'est ici là hostie o etika topé communion o etika laka na mesa bazong sango na sacristie il faut tango na tabernacle c'est-à-dire au moni na mesa na bango ndenge côté na altar côté ba sango bazali au mona na coin nini moza kawana moza OK tabernacle donc ce qui est tikali il faut zwango o tia na tabernacle de kozonga sukuna te izonga kuna te voilà donc ba biloko na tout mais ezali pena ba messe et keseni que messe ya boye sango alataka sutana na pembe yo messe ya boye sango alataka tope ya mauve tope ya boye to ya boye messe requiem sango alataka sutani bo donc c'est-à-dire il faut ba biloko na siko nyonso na yebi yango donc assistant azalaki ke bon kola za papa ngai mwana muke omona ka nasunga papa
Ah, moi, merci beaucoup, Ndengo Sunginga, parce que, on m'a dit, 5h45. Déjà, ils ont gaffe. Bako longola ye. Mais, ngana si na salon. Ah, quand même, ngonga, non, beta ngonga. Ngana, il faut na 4 heures. Na sukoli, papa, isili. Allez, 5 heures, ngana na beti ngonga. Après, na prêté biloko tout, on a tout isili. Ba sultan ne peut ko sukola. Papa Samuel, na ba sœur José, ba tout ba sukola. Mais pendant qu'on repassait, papa on a ko sala ta 2 semaines à repasser. Bilamba ya sangu na ba sultan. Ali ngai tant que moi na zana na yale, tu vas nous repasser. Na sunga na ba sultan ba nini. Donc na ibo sala makambo nyonso. C'est-à-dire tout na bien. Donc comme le roi vicaire. Ah oui. Tikali na katia. Na katia paroisse voilà. Alors, nde yango monique naebi église catholique, peut-être que les kabandimi mususu, ou bazake akendekende église. Ah d'accord. Après azongi, akendeke église, azana ba relation na basango, mais avandi na bango te. OK. Hein? Vandandi na bango sikoyo okoli makambo sur tout. Peut-être baza limité ba mususu dans le sens que basango na bango baza limité. Na ba service ba numéro yangai sikoyo azokende au-delà. Pona nini? Ninga ne basango bakoza bazana problème ya kokite bayende ko consulter. Monseigneur a kokite. Monseigneur a kokite ba benga ye puisque ça domaine na ye. On comprend. Moi na lo ba comme ça ça. Tout ko na place ngwa. Na ba cardinaux na ba tout ba benga benga puisque ça domaine ya ça très avancé. De akofanda boye cardinal a bengi. A bengi a qui a sali service et consort. Je me souviens tango na fongoli parenthèse. Er na longwe na couvent na ye nanga. Er aye. A bengi ngai na kekuna ay bon na ye naza na 2 jours na CP 2 jours kuna na couvert pas na ba na maison diocésaine na ba na CP de aujourd'hui na ke rapide guado mobuta bengi ngai na service mo kuna na retour na nga na ça une semaine retour na ya na autres zones ngai merci papa de accueil donc c'est-à-dire Azaï beaucoup sollicité voilà. Alors yango omoni ke ngana kolibongo voilà bofandi na ye to fandi na ye ba mystique wana ba mystique ndesiko mokolo mosusu ba ina mutu jeune fille ba kange pena ba senga ba chaîne ba zuya na yemi bali ba simie to vandi ezalaka na moi ba 18h30 nga to vandi ngana ye na sœur Lily. OK to solo la tiko ba yana mutu kuta to moni na musika abia bato epenza hata mutaza fatigué boye na upema Freddy mwana nangaza mono muke soki akola quand même na ngala pese pouvoir aba na ko idenga ke taïbo je suis fatigué à sali musalo mais tu es encore enfant que je langa brevière parce que ils en a brevière abilenga mwinda ils en a brevière ba séminariste brevière pe ya basango na boyo brevière penza ya basango basali exorcisme wana iza sango nyoso azana ngote. OK wana iza ya bango penza jusqu'au koza o wana bon naibi uko fungola pe te soki atindi ote. Ah d'accord soki te mutu ko baluka nde na ye nango fungola na page we na fungoli tu motango pe akomi tango akomi botika ye mo konzi so to tika ko kima te bo fungola ni ye kata bo fungola aligne arrête. Voilà, elle a tenu jean, na polo, tout fandi. Elle a typé du papa. Arrête, viens ici. Au moins, dans mon tasso, il y a zo tremblé. Yonani, yo kolobate. Allez, nini, abiyaka na chapelle, na pese chapelle, a betika chapelle. Hein? Source ya nini tout ya cause ya nini tu esili. Aki abiyaka na mai na ye na mai. Na epena mungwa. Allez, à saler service, à sopelier, yaka na ye na on ce soir, na on sang, à saler, à baluki à tout autour na yeti et si mutabiki na bazongi. Donc, au moins que azai mutumoko mystique. Alors, liselo tant muso na beta kate mais tu kana beta. Voilà, mettons là au bouquet papa. Ye maman moko ndoki, azaka en face na paroisse. Oh, azana bana boti bana ya kitoko tout na ya basi na mibali. Bana nepe ba yebani et tout ba ça que na ba moyen. Alors mbula ezobeta. Na paroisse biso to lali. Je pense on devrait sortir. OK. N'importe to bimaka sango pas tous les jours. Ah oui. Mais moi bobimaka na. Bobimaka voilà na butu. To koza to msu to lali boye.
ti ekomi ba 0h 0h30 1h aye ala musinga abi toke Oh. tobimi na butu ake akanga ba esprit mabe bani tout après ti ba 3h tozongi 4h na lamuki ya omoni eloko wana eza nanga ti lelo 4h ata na lali 3h ata na lali 3h30 4h na fungola miso lamo so na zongi na pongi seke nga moko na volonté mais so ite pongi ezate na bima na ngai na bimi na ngai pe na ko pe matam suka 30 minutes esili pongi esili voilà donc nous autres aimons ça na bongo banda bo mwana ti lelo voilà alors tango sikoyo tolali ala musinga te ala ko la musanga après OK tolali na butu allez mbula ezobeta ya makasi yango mwana na nzambe eloko na oyebisa oyo eza boye il est nécessaire natanga no verset moko Ésaïe chapitre 8 verset 20 Ésaïe chapitre 8 verset 20 à 23 yo potiki bible ndeni attends téléphone oui téléphone mon kieza OK natangi na kombo na Yesu amen à la loi et au témoignage. Amen. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Il sera errant dans les pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans des pestes ténèbres. Verset Zolo Makamibele. Pour Makamoto Zoloba. Isaïe chapitre 8, verset 20 à 23. À 23, voilà. Nzambo ko makambo yo na loi na témoignage. Soki tolobi yango te. Peuple bakoza toujours aveuglé. On mona ke mutozo ke sika mabe, mais aza lokol aza aveuglé, sort na koza toujours des pestes ténèbres. OK, nous faisons. Abi à la loi et au témoignage. Oui. Si l'on ne parle pas ainsi. Soki tolobi boité. Donc il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Pour les écosate, donc de la lumière. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Ah voilà. Et quand il y aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Et tournera les faci, ofinga kabila, ofinga faci, ofinga ye pour rien. Yondo za fautif. Ah. Moi ça mon konzo nzamba tie. Toute autorité vient de Dieu. Voilà tikana loba. Pour na personne va verser. To 2000 qui 2024 mais kasi on a zoloba parce que bino bozo tia il makanisi surtout gouvernement soki bongi to kozwa misala ozela tia elike pa na nzambe bible bi maudit soit celui qui se confie à l'homme très bien mais béni soit celui qui se confie à Dieu voilà si on t'a sali mabe oui okolobela mabe oui hein okolobisa non ce que tu fais c'est pas bon c'est pas bon mais ko finga on comprend ce que kofinga kolakela mabe eloko te bofinga bolakela mabe parce que batango bazaka parce que vous péchez voilà il y a bon nakangi parenthèse yango sikoyo bible lobi nini na lobiso na sidi sa place yo à la loi et 1 Timothée chapitre 2 verset 1 à 4 yoka 1 Timothée bon tozonga comme ça 1 Timothée chapitre 2 oui verset 3 à 4 1 à 4 J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Pour le roi. Pour le qui? Le roi. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Continuez les choses. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Principe, on a ce que tu vas mener une vie paisible et heureuse ici sur la terre. Azana loge ou pas? Bon, Joseph. Asalaki na Pharaon, Pharaon Zalaki chrétien. Hein? Ah, ok, on l'a qui imagine à y loge ma comme surtout. Daniel Meshach Shadrach Abednego. Bazali na ba roi Nabucodonosor, ba Darius, ba ni tout. Bazali ba chrétien. Ba sataniste. Donc, au côté mon kolomoko Daniel a fingi roi, a fingi boy. Non. Il priait et Dieu s'est manifesté. Très bien. Ah voilà, notre rôle c'est ça.
nakangi parenthèse wana. On peut se verser monsieur. Ah ti. OK, tozongi kasi na nini ezai. OK, à la loi et au témoignage. Voilà. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Vraiment. Yango moni ke bato bazo témoigner mais na boya kande ba témoignage ya lokuta, ba montage. Ah oui. Moto bayokani Basa la berge na bango. Baye bino kasi za solonzo ke za lokuta. C'est ça. Nazalaka ndoki, nazalaka magicien, c'est la nzoka okos. OK. Te wana ko édifier le logo te, oko zaper logo te parce qu'il y a des mensonges. Mais il y a ceux qui disent la vérité, qui azalaki magicien, azalaki ndoki, on a travaillé na ba pasteur, na ba sango, na ba ni tout et consort, mais ils disent la vérité. C'est ça que o ezalaki en coucou ebumina na poisa pona toye ba vérité. Voilà c'est ça là. Onga na zoloba, eza makamunga na vivre yango. OK. Voilà. Alors, Mboule beta makasi. Mboule beta makasi. Nga na lali na ngai, na ebaki logo te. Nzoka mama wana, na boy kotanga kombo po bana na pe bazawa. Ah d'accord. Et voilà. Mama wana. Aye na butu na sambula. Yango ba ndoki baloka kata na mbula. Chrétien ou chrétienne, na ebisi yo fungola miso. Ce monde est régi par des principes, mais ce monde est mauvais. O mokila nko. Mokila otie to tie, mokila omeki omoni yango. Mokila ezanga mawa. Mais biso ba chrétien de bato mawa. Amen. Mais ndokite ndoki ata zobela au pumba ke koloka nzo atiki nzo ton hôpital mais ake koloka ata mbula tondengini ndoki ake koloka mais maman na lokola za na ndoki top hein, parce qu'il y a plusieurs sortes de bandoki ndoki stagiaire azali yetika kanzoto hein molimo ndeki et puis on peut asana ta komela muke même chose mais top wana oyo mususu ezani na otika partie en zoto. OK. C'est qui a kotika liboko. Mais ake alati atie liboko ya mutu yani esi mingi bongo mona bazalaka na signe na bango ezani azana pota moko ebelaka te azana défaut moko to na liboko to pas azana défaut moko na lisu bino okanisaka ke eza accident oui eza accident mais nzoka yemoka ateka liswana na ninga kindoki mais na butu atiaka liswa bien autikela bino liswa na ya mabe ya bimi akena donc il faut azana moi défaut moko boy na nzoto. OK. Nde nzoka defana ezane ba tia yango na kindoki oya onvutaka oui ekotika lobela te obika pite ata yo pasteur na komo na Yesu te ya obika te ami yebi eloko azali. Ah d'accord. Nakangi parenthèse sikoyo o wana nde ya top abimaka pena mobimba a hypnotiser ndako mobimba yo mobali na ye bana tu muta olamuka te bino tu bokola la pongi moko ya osakana te. Même na masube kangi yo olamuka te kaka tanga ozonga atiaka pa fazongi esili nde bokola muka masubo ke suba nini tu ekonso da o mona siko boy siko mama na top niveau nde aye na paroisse na siambula nde aye kaka na fenêtre ya sango fenêtre atie farata grand farata bosakalaka yango monike bolali na butu ola mukabe basumbeli onye na fenêtre nye na dosalo pango nye na porte eza envoûtement ba détruire makambo nyonso tout parce que okolongola otika ngo bongo te nana olongolela yo ebi kolo nango te yo moka kolonga kolongola siko tango olongola elati yo siko se potiki et continue sur bien na ndako donc oza obligé olongola yango na opesa secret na fungola papa to na loba to na kata loba brad yo tinda ngaka na loba nzamba pambola yo amen bana nzambe bosunga ndeko yo amen ye penza ebi musala mokilo eza mabe yango na zoloba ndeko so okuti nye na porte okuti basubelo na porte to na fenêtre to na place otekaka na activité to na musala okuta to na mutuka okuta na pine basumbelo nye to ni okota pine bablo donc tokota pine to ni tutu biloko e ba jar bon ou babokelo maki na porte ndako et voilà to quelque chose de mauvais to ba poudre moko bokuti libosa ndako to na omona ngo suspect yeba bien que ezali biloko ekotsaka malade ekotsaka envoûtement ekotsaka blocage freinage bakama mabekaka bayaki kosala ngo na butu mais sikoyo yo tango moni bongo kozala te presque kambala moko ojo olongoli te ya liboso. Proverbe chapitre 18 verset 21. Proverbe chapitre 18 verset 21. Voilà. Proverbe chapitre 18 verset 21.
Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. La mort et la vie sont pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est lui qui trouve... La mort et la vie sont pouvoir de la langue. De la langue. Tango yo kuti. Mais qu'est-ce que tu as fait? Avant ya koloka, asi aloba ki asaki, ki ndenge na farate. Donc, vous excusez moi terme. Ndenga nazo sala ningas. Linga la pe na loba kana linga. Ndenga nazo sumbawa. Soy kaka moni yango. Asimbi yango. Alongole yango. Libabi botuze saline. Elataye. Makamone saline esimbate. Soy esika koteka atula. Biloko esimbate. Et toi donc akosaka koloba mabe. On comprend le sikoy. Et puis ya sala yango akei. Yo tango ye moto pensa akufa ni basaka nanga te nganga basaka nanga te ngala sambelaka tutu yo na ozolonga yo osale lokote. Première chose ezali maloba na yo. C'est ça. Tango monika oyo moto aye komekanga ye. Ndenge kaka ye komekanga. O nyoso lengelaki pona nga. Ezongela ye au nom de Jésus-Christ. Elata ye na mwasi na ye na mobali na ye na bana na ye na bande kone tout elata bango. Et raté et Zwabango. Kako ya salaki ke esalanga esalanga yango elataye. Na kombo na Yesu. Amen amen. Muta changer maloba nanga te esala mabongo. Amen. Au moment de déclarer. Au déclarer na pouvoir nyos. Très bien. Deuxième chose. Avant longola. Zwa mai. Hein? Au jumungwa, au sambeli. Mungu ezala na pouvoir tata musuboyi bakangote. OK. Même prophète Élisée pour assainir mai à Jéricho. Asalaki nini? Amenez-moi. Parce qu'il y a la mort, la stérilité, toutes les mauvaises choses. Hein? On a le besoin de rois. Ok. Bah, il y a un atie na plateau, atie na maille, assainir vie et côté. Parce qu'il y a aussi le retour à l'expéditeur. Mais il faut assainir. Au jus mungwa, au tie na maille, au déclarer. Mungoyo, na mayo, na sanctifier, na purifier et sikoyo. Ok. Hein? Très bien. Nyoso to mabe ekosi mesu savate ezanianti ata moi litanga kaka hein ozata mayo akamwa wasperjika mukeka kesili olongoli yango esili ekolata yote pe place on ekosesu on voter pété donc contraire salami siko allez ezongeli bango ekozonga pe ko sala dégâts nakangi parenthèse na makamso lo ba mena nakangi parenthèse te tiki yango nan siko mama wana tangaye asali mama tangaye asali farata yandoki sikoyo grand ya tala ya mana moto na chaleur on ka denga farate nzoka sango sanga telemeli penza tala a mo le ngo sablo wala telemeli penza donc ndenge pe sanga bimi na yebi pété mutu ba porte au kanga mama farate na fenêtre ya farate sanga telemeli tala katanga silisi alingata telemon ni abi lokota yango kende na yango tie pa na yo moko abi Freddy papa yakawa mama za ni ndenge babota ye et puis ezalaki ebele siko mama tanga tie be musetika li abi kende ti otiki na ndako na yo oye kozwa osala bato obi ki atelemi na mama sali 3 tours azui ake azongi azui ake ole ka kima ta okima papa so okima na oboma yo okufa ake asali 3 tours ici abi mbala ya suka ake troisième tour akene tikuna nanda kona bi mbala ya suka pe ozana mikoli susu ebelete ya ko vivre na mokili ndenge mama na kota penda tina ninga kena kufa ela donc ozomona monsieur l'abbé azalaki dangereux. Wow. Azalaki penza dangereux. Na vite so erokoki pona na sisi makambote. Ezebele. Ezebele. Nini soko ba que c'était mukie 5 minutes ga poto kata la biso. Après voilà. 5 minutes na ko koloba. To sala voyage moko. Kota Mingando. Yoseki Yamboyo Yampulu Lilenga, non, Jolu, voilà. Alors, tant que tu as voyage na Jeep, tu comme in Mboka, Moko na village wana. Village Mobimba, Mboka Mobimba. Bazana o babenga Bofofe. Boyebi eloko na zolo Bofofe. Oya 600 sango. Bofofe wana. Omoni ba toile d'araignée.
bato d'araignée oyebi sikoyo basala ko boule yawa evimbi bazinga ngo titi esala boule yawa bazwa na ndako moko boye case batia yango kuna efandaka wana siko bofofe wana eza ba mystique ya mboka mobimba wana bazwa mama veuve oyo akoma koko mpona aprotégeaka yango soki esiliki il faut bosala basacrifice mpo bobondela yango soki alobi ke ani oyo bokozwa bambizo te bambizo mpe emonana te ani oyo bambisi ekufa te ekufa mpe te il faut boya kobondela mpona bambisi ekufa oyo baokanga esu banyama te omona ke bato baza neti en prise moko boye sikoyo yokutana ke akoloba bakwanga nyonso bando olamba ebando obela te bo sikoyo olamba fufu etebi olamba kwanga ebebi donc oyo nyonso osala esimba te il faut bakende kosamba parce que tokutanaki nde na période yango wana il faut bakende kozwa kosomba bakwanga na bavillage mosusu na bamboka mosusu ya mosika parce que ye atomboki akoisi boentretenir ngai bien te etout tosali mpe mes babeteli sango mes nini lisolo yango wana bien que ayebi yango banda kala abi nayebi yango abi mais sikoyo ndenge tozali boye mpona osomba kwanga to il faut kende ti na mboka mosusu parce que ye asilika pendant autant de mois soki autant de jours oyo akokata abi bon naosilisa yango abi te sango kolingo okufa te pardon nakufa te na ndenge nini nde bayobeta lisolo babi ebanda kala banda ba 1800 soki ba 1500 soki banini banda bakoko siko plusieurs nganga oyo tobenga mpona balongola yango basilisa yango bakufa nganga osala bonganga titi aye asimbi yango akufi ntango mosusu tobengaka ye dernièrement ye papa atravaille abimisi adeplace yango abimisi libanda esimbi te akekufa yango ezongi na kati na baserviteur mosusu na basango boya bakoki te bakee na bango omonaka moto ake bakekufa alors toboyi yokufa sango aseki awi na osili sango ale nde ntango mesi esili banfu ale badémarre te point nayo bokomi wana kasi toza wana oyo amema ekutu grand frère na ngai Moïse oyo akufa sangani voilà grand frère na ngai à l'époque ayaki wana ok nanga nafungola parenthèse pour la temps parce que temps voilà nde tokomi wana ba wapi awa ok pa na mutu baye bato amboka ntango bayoki ke sanga ke kolongola bofufe baye full donc plein de basela ngo pena kaji nango oui na mama veuve ndako bien bandako ya likolo pena te mais moi kazi na mama veuve ntango pa tokomi ba telemisi du palais déjà alati sultan ne ya service ya noir na wana ye na nini ntango akiti pa wapi ndako awa ntango akoti ba ya liboso asatakitaka mama veuve ba akangi ba bwaki libanda kuna ala koti moko atali alia aconcentré ba akangi yango ba abimisa yango libanda banda nini esalama oui wana mosusu akitisaka yango nde na motalaka nango ebima libanda te wana pour toute la première fois ebima libanda nde yango wana bande ebanda nde abimisa yango libanda katanga opose yango libanda mbula eyindi bato bagangi abi ekonoka te allez yaka na essence grand frère azwi essence na nini asopi yango ale sango moko azwi te sango asopi essence bayelaki essence asopi azwi nini anapelisi ouf epeli tofandi wana totelema titi eziki esili azwi bapoussière yango azwi molangi atie na molangi esili allez c'est tout bato mosusu babi akokoma abwaki libanda bato mosusu bakufa bakokoma te atombi bofofe etika histoire siko ntango toye nde siko na descente mpo mbula ebetaki na butu siko ntango eyindi ana ebeti te mais moi banzela ezalaki mabe jipe glisse ekoti na mwa terrasse bato bi eza noka koglisse pa bayeba te ale jipe ezalaki 4x4 na traction ezalaki mpe na tire fort donc ok soki nini bon yango déjà tie traction ebimi ale bagangi ale toke na biso ti lelo donc basango nde eye koya ke ntango kaka asali bongo bakwanga ebeli bato bakomi ti lelo kimia ekota problème eza iso te
Voilà, tout ce qu'on a. Merci beaucoup. Papa, je suis Lokamba. Comme je l'ai dit, c'est toujours un plaisir d'être avec lui sur ce plateau. Il y a réponse à nos questions. Merci beaucoup de répondre à notre invitation. Toujours, papa, je suis Lokamba. Nous sommes salapé pour la biso, de nous soutenir dans la prière, dans la moyenne possible. En vous écoutant, vous comprendre que c'est plus l'église catholique au Pena et Zoa qui a le rôle à moine. Oui. Mais entre autres, Yondo trahira l'église catholique. Pour catholique, il y a Mbakayo. Na trahissa l'église catholique, puis na ko trahir yango te. Moi, j'ai dit la vérité. Destin à Moutou. Moi, je ne suis pas étonné. Freddy, pour comment Freddy a joué le Kamba. Il a joué le Koma. Abi. Freddy n'a pas moitié sur la salle Linzami. Moi, la salon a on a joué Bissanga. N'a pas moitié. Pour na yeba qui déjà, car au Koma, mais na linga kazala sango. Eh, mon quoi, ça rappelle à moi, va passer au monde que comment il s'en va. Tant ça, je bien pour moi patiki déjà mon dans. Ok. Tu trahira. Et ça qu'on trahir te. N'a pas ce verset encore. Hébreu chapitre 11 verset 23 à 26. Ah. Voilà. Hébreu chapitre 11 verset 23 à 26. Voilà, tout le Congo. Nathan. Oh, ok, tanga. Hébreu chapitre 23. Non, 11, verset 23 voilà. à 26. Hébreu chapitre 11, 23 à 26. Voilà, j'ai le nom du Seigneur. Amen. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Ah, t'as la place à Goluka. Et c'est aussi dans t'as la place aussi répétée. Tu comprends déjà. Même ma maman, papa, déjà dans ton temps, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents jusqu'au salut des années. Des années, oui. Catholique à Kachaka. Oui, continue. Là, continue. Continue, tu sais noter. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est quoi, Aboya qui était Moïse? Aboya comme Nazali, moi, Naya, il y a moi, na Pharaon. Hein? Kasi nga pe na boy na windeng moko na wina boy na ngai. Et ça na trahir te. Continue. C'est par la foi. Continue. Merci beaucoup. C'est la mission. Donc autant la version na prochaine émission. Oya boy. Oluki kaka raison. Mais na luki ne yo poser la question, c'est na luki verset. Et il y a na mutu na question. Et sa réponse. Allez, aimons mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Ok, oyoki siko yo. Na souffrir. Est-ce que na paroisse na souffra? Na souffra te na zali koloka un prince. Mais j'acceptais de souffrir avec des pasteurs. Que nazongana malgré mon regret nos alake sango langa mais tu préférais souffrir que kozonga na péché. Oui, mais fin ya Moïse ezalaki ndenge nini? Elonga. Voilà. Mais lelo yo sango azawa pisiko. Atiki pe azo linga ya. Atiki kisango akomi sikoyo libre. Et dans peu de temps ako servir nzambe ndenge nga pe na servir. Na ina tuna question mais. Oui. Ah bon. Merci beaucoup. Na ina tuna on comprend la question hein. Na comprendre ngote. Pour y mis une question mais. Nga na comprendre ngote pour il faut tuna. Parce que mutaza na démonologie bongo. Exorciste bongo. Soka yo délivrer. Oh. Pour la nini te. Pose qui vicaire. Bon, pour na ça n'est fini pour rejoindre. Ah, numéro de téléphone papa, dernier message. Numéro de celui qui est en moi est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà la réponse à moi. Le colobo kotanga na lobi kaka verset ezali. Verset ezali, nous aurons prochainement. Merci beaucoup. L'église même, papa, mutinyo so lingaya azolinga akomosa milana biso na mission évangélique Maranatha ezali wapi et puis na moni to comme na des adresses parce que bato bazio ezali deuxième fois kaka o le kana nouvelle tendance pour na opesa ba adresse na mutinyo so zuli baku et Hollanda. Momentanément. Voilà. Na moi oyo tozana na
Kombe numéro 60. Kombe 60. Na en face na la police ya Mabanga na Yolo Sid. OK. Nde tozana. So komika Yolo Kapela. Koke côté musute tuna kaka la police ya Mabanga iza wapi. Ba olakisa en face dans la police ya Mabanga na ndako étage pour le moment. Voilà. Mais fin juin ou début juillet, nde tokokoma na Kapela numéro 16. OK. Avenue Kapela numéro 16 pembeni na Wenze. Makadam mwana. Oti côté Babar. Oye côté Wenza Kapela. OK. En face na Wenza Kapela nde tozali wana. Place où tokokoma. Tolo baga début juillet nde tozawana. Nde tokozala wana. OK. Voilà. Alors ba travaux de GC Silic et tikali batie plafond na bureau na nini. Etika ba fixer porte. Na fenêtre batia ici na pese mbongo déjà. OK. Bon, place moko, oyo tobosanaki, faut tout ça ba claustra, il faut na son ba claustra ba ciment, tout ça wana. Crépissage déjà ici bâti. Oui, amona libanda wana de ici. Voilà ici Sili. Etika lisusu bâche oyo ya munene pour na bâti ya logo na ba adresse église et puis na mabende wana Paris foot. Wana bolongo. Contrat na bango ekosi la wana septembre. Nde ba biso nde bolongo. OK. Mais ezana place au monsieur ezali. Otokotia, il faut mabende, na bani tout batia panneau bisika wana. Très bien. Na ba projecteur, na ba ampoule to somba. C'est ça. Voilà et le tikali yangwana. Donc c'est bon. Tes couleurs no botete to il faut to chaper couleur. D'accord. Donc to sengi pe lisungi ya bana nzambe. Bobi kaka misala la construction. Soki so tonganda konde koyeba. Ndenge valeur nango. Écoutable. Voilà. Onde to sengi lisungi. Na onyo so amona ni nango. Onyo so komona nango otindi nzambe akozwa lokomo. Très bien. Merci beaucoup. Numéro de téléphone, numéro. Plus 243 89 89 91 91 055. 055. La bandeli. Plus 243 voilà. 89 91 055. Yami Balezali plus 243 9 98 17 18 54. Donc 09 98 17 18 54. Voilà. So ba bengi papa. Soko zwinga te otiki message de resolo. Voilà, merci beaucoup papa, je suis le Kamba. Merci beaucoup prochainement. Léonard, tu nous feras photo. Et ya na voilà les amis. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne, la nouvelle tendance télévision. Après moi ici, c'est Alain Délé. Restez toujours connectés, portez-vous bien. Au revoir. Europe, Afrique, Amérique. En ce moment, il y a un vent de réveil qui souffle en France pour impacter et changer les vies de tous ceux qui croiront en Jésus-Christ. Le temps est arrivé d'expérimenter les signes de réveil par le biais du Saint-Esprit. Briser les consécrations maléfiques, briser les autels territoriaux, c'est délivrer des jougs et de liens ancestraux. Que le pouvoir de toutes les sémences maléfiques libère ton corps. Tu ne peux pas supporter l'onction qui te touche. 1, 2, 3, reçois. Sur ce, le ministère de premier-né inscrit dans le ciel pique en sigle avec le prophète Zico Strong Esaïe lance une opération spéciale dans l'objectif d'établir bientôt une église locale en France. Votre contribution pour que l'évangile de Jésus-Christ continue d'exister est la bienvenue. Esprit de mort, je te chasse dans le corps de ma sœur. Libère, sors. Comment participer pour l'œuvre de notre Seigneur? Voici les coordonnées. Notez bien, vous êtes libre de contribuer à la hauteur de vos moyens. Pour plus de précision, voici nos contacts. Une garnison de prophètes qui iront de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle est déjà là. Bien-aimés, sachez-le bien que Jésus-Christ est à la porte. Shalom. Le sang de Jésus te lave. Nini lisusu Toronto City VIP de Maluku lisusu Banaki Bana Braza pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku wana po na bino
ezali côté Kamabele à 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko toza 5 minutes ya mai matuni tala loba nsamu tema tokokoma place oza ndenge nini ye tolonga kolongwa place naza tiomona presse topasola nzela tala ngai muninga mbongo mukie menafandika wana 20 sur 20 olingi olia mbisi bafruit na talo moke kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow.